Kalonga Stevie to yeli susu pour na kopasola moi mpoke na biso moke parce que batebele batuna ki maman Justine Kasavogo ndenge nini azolobela loi tiani kaka na français. Alors il faut alobela pe loi tiani à partir na langue nationale lingala. Alors et vous allez bien que ba voter loi que langue nationale etikala ya libela na mboka mobimba mutu nyonso akoka koyoka koka koloba même parlement bakoka kotia langue lingala première position et vous allez kitoko pour ndenge to mona ba chinois ndenge ba sala alors ça kitoko ke bazo sola na monoko mboka na bino. Alors suivez maman Justine Kasavogo, on va répondre. Maman Justine vous parle. La semaine passée nous avons abordé la question de la proposition de loi Tchani et vous étiez nombreux à réagir et à me demander d'approfondir le sujet dans une de nos langues nationales, ce qui sera fait aujourd'hui. Bande konangai ya bolingo bino nyonso ba congolais bozali kolanda ngai lelo na pesi bino penza lo sako monene ya liboso na lingi na yebisa bino proposition ya loi Tchani oyo na kobetela lisolo lisusu lelo na kamwa mozindo esengeli toyeba nano pona nini tokomi na situation wana. Boyebi ke na bambulo eleki tango babomaki Laurent Désiré Kabila. Communauté internationale ayaki noki na Sun City ba recruter ba classe politique na biso. Mais na koyebisa bino déjà que volonté ezalaki wana po ya kosala coup d'état oyo tomonaki parce que ezalaki coup d'état po na kotia mopaya akamba mboka na biso. Elingi koloba ke infiltration na occupation mboka na biso ebandaki déjà na ba logique wana. Donc petit à petit ba arrangement nyonso wana il fallait sikoyo et contribuer pour na kotia mobulu na mboka na biso pe pour na ko infiltrer mboka na biso pe pour na ko organiser na CC génocide ya peuple congolais. Alors plan ngo ezalaki plan il y a 30 ans pour permettre Kagame oyo bazalaki ko soutenir na communauté internationale akoka kotia penza déstabilisation na mboka na biso oyo boza ko mona résultat lelo. Alors, tokomi lelo yo na situation oyo ndenge nini. Tokomi wana pamba te trahison ezalaki mingi na kati na biso moko, mais ba mususu pe bayebaki ke tozali na mboka na biso na bapaya et que tokoki ko continuer ndenge wana te. Ba mususu kutu na campagne électorale à 2006, bazalaki ko dénoncer likambo na balobi mais entre soso na ndeke, supposé que ndeke ezali mopaya oyo azako kamamboka boko pona nani. Ba mususu bazalaki ko symboliser ndenge wana. Donc ça veut dire que depuis longtemps toyebi ke mboka na biso bapaya bakota mais complicité ya biso ba congolais nde muto yaki penza ko accentuer problème wana. Alors peuple congolais lelo bo banga te nazako yoka vraiment mindondo ebele bo swani pe mingi ekoti pona proposition ya loi Tchani mais proposition wana elinko lobani elinko lobake pona to récupérer mboka na biso pona ko sukisa occupation et sengeli to rattraper ba fonction régalienne. Donc ba fonction oyo epesaka penza elembo munene oyo elandaka penza mibeko ya mboka, constitution ya mboka, protection ya mabele na biso, c'est-à-dire mabele ya bakoko na biso, mabele oyo biso pe tozali ko défendre lelo pe oyo tokotikela bana na biso. La proposition de loi wana lobini pona ko kamba mboka il faut zala de père et de mère congolais na kanisi ba explication wana nyonso bokoki ko trouver en gros penza facilement na débat oyo kozala na parlement. Mais lingi koloba ke pose à la président de la République, aux à la ministre des Affaires étrangères, justice, intérieur, gouverneur de la banque, économie, ba fonction wana nyonso, défense nationale, nyonso to wana, justice aussi eza ko senga nini, eza ko senga aux à la congolais parce que loyauté républicaine kaka congolais oya botami ayebi ke bakoko na yeba kundaye na mabele wana ye kaka mutakoki ko défendre yango bokoki ko mona ngo mabete bo se laisser intimider te na yebi ke balai diplomatique ezali vraiment ko kende moto mikolo yo mais nyonso wana eza ko lakisa nini eza ko lakisa ke mbeba oyo bakotisaki na mboka na biso communauté internationale azali consciente na yango. Alors mingi pe ba bebaki. Alors bazako loba sikoyo ke non il faut ba mi batela mais ba mi batela ndenge nini puisque na awa pe na Europa ba comme pe ko sala pe nettoyage sur base morale. Alors mingi pe bazako banga bakanga bango et donc la seule solution ba moni ezali encore ko manipuler classe politique na biso mais na kanisi to ko kometika te. Alors sikoyo nazako mona ke ba msusu ba komi ko sala kutu ba menace on te ezali biso ba katange mutu bazako viser loi ekoki ko viser contre Moutouté et qui peut causer en faveur à Moutouté, loi ezali opposable à tous. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux devant la loi. Alors, bawe bazo sala ba dispute wana, ezali vraiment tentative moko vraiment très dangereuse. Tokoki ko tika mboka ekende ndenge wana te. Lelo yo mutu nyonso akoya na Congo azani mopaya te, alinga za la chef de l'État, alinga za la ministre. Na kanisi makambo wana nyonso, mobulu wana nyonso tokoki ko ndima yango te.
na yango siko nga naza koloba ba oyo bazali na ba argument oyo ke ezali ko pesa bango penza ndingisa bakende ko contre proposition à loi Tchani. Mais pourquoi ba kokende te na parlement lokola monsieur Tchani asalaki na député Nsengi Pululu. Il faut bakende pe na parlement ko solola kuna peuple nde awoya ko trancher. Alors oyo ya ko mema mobulu na libanda ya parlement na kanisi vraiment ezali irresponsable. Alors na yoki pe monseigneur Ambongo ye pa bimi atiki na église na ye akena nsiko kokota na politique pona koloba ke baoye balingi bazongisa ordre na mboka balingi bazongisa souveraineté na mboka na biso na masolo ya discussion ya proposition ya loi Tchani bazali ba apprenti sorcier mais za penza ko kamisanga pezo pesanga mawa mingi mokambi ya nzambe penza papa uti awa kala mingi te na mboka wana alobi nini alobi ke peuple congolais azali ko la diamant il faut ko protéger il faut ko respecter mais siko cardinal Ambongo azako ya ko lobo non baoye balingi ba tosa mibeko tata nzambe ezali ba apprenti sorcier. Nakanisi langage wana en tout cas eza ko pesa biso ba interrogation mingi par rapport à intégrité pe morale ya yemoko tata Ambongo. Alors nakanisi pe na nyonso wana to ko lobaka ka likambo moko. Peuple congolais pouvoir eza na maboko na bino. Mutu moko bangi sabino te. Mutu moko pe allen sabino te, hein, parce que ezali force de frappe oyo tata nzambe apesi biso. Na ko rappeler lisusu parce que baza mingi bakendeke ko sambela il faut mboka na biso to protéger ngo bible na maboko tongo pokwa mais résultat ezomona na teme ndenge nini bolingi tata nzambe apesa biso bénédiction soki toza ko tosa mibeko te. Deutéronome 17:15 et ça clair il faut ko tosa mabele il faut ko batela mabele les 10 commandements pareil yango na pe bomona kake l'air tata nzambe apesa ki mibeko honore ton père et ta mère elinko lobanini mère patrie aussi. Alors mère patrie wana nde yango wana mozindo penza ya proposition ya loi Tchani na sengi bino peuple congolais botelema bo hésiter te ezali chance na biso pona ko préserver mboka na biso moke nde to banda kozongisa makambo na nzela yango ana lisolo nazalaki nango lelo pona bino na pesi bino losako pe tomonani na outi kolanda mama Justine Kasavubu ndenge a expliquer bino na monoko ya mboka. Alors eza kitoko mingi puis faut boyeba loi Tchani elinko loba nini ezali loi moko que eza très kitoko. Alors ezalaki que tant ya Mobutu loi wana ezalaka des gens na kati ya parlement et puis na ba so botali ba archive botali ba loi na buku ya ba loi. Alors bomona ke loi wana ezalaka déjà depuis kala. Alors malheureusement que régime oyo yaki simande et yaki ko bebisa makambo nyonso ba eko ko tika loi wana ko chango en pratique te. Alors yango no moni ke mboka kotaki na mbilinga memena Tchani alamwisi yango. Alors ezongi susu na kati ya parlement. Alors yango na bato mboka ya Congo bango nyonso monde entier bazozela loi wana ke etikala koleka soki l'équité. Alors kozala ke lumbe mwete na kati ya mboka. Alors population aza déterminée alingi loi wana ekoka kobima vraiment. Alors eza bien pour na mboka soki mwana mboka azui ebonga ekozala ke akoede baninga na ekosala bien que akokoka ko soutenir vraiment bana mboka ke bakoka ko vivre malamu ezala soutenir l'étranger ba bazui ebonga ekomi ke bakabola mboka parce que mondele alingi mboka wana ezala biteni ndenge bakabola ki Soudan. Alors bosala attention ke ba loi wana eleka. Alors ekozala bien pour na bana mboka. Alors yango wana to yaki to beta c'était. Alors suivez Tchani, Noël Tchani un peu. Alors alors suivez. Nous avons la période donc des Zaïre pays sous le maréchal Mobutu. Nous avions la constitution de la République du Zaïre. Article 7 de la constitution de la République du Zaïre disait ceci: ne peut être candidat à la présidence de la République du Zaïre que tout Zaïrois d'origine, virgule, c'est-à-dire né de père et de mère zaïrois. C'était ça l'histoire de la RDC. Les gens sont allés en Afrique du Sud sous l'effet de la père et de mère. De père et de mère zaïrois. Merci. Continue. Ça, c'est la constitution de la République du Zaïre, article 7. Oui. Ils sont allés en Afrique. Outi kolanda Noël Tchani yemoko a expliqué bino ndenge ezalaki. Alors oyoki bino moko alors bana mboka toujours bendele koyate. Alors bozala toujours très fort. Alors malheureusement que biso tozo préparer kaka soki makambo ekomi bien tozela ba élection au décembre. Alors so bolekisi ba
élection kuna alors ekosala ke bana mboka bakita biso pe makolo eza na nzela tozoya ko sala eloko moko ke bon enfin tozoya ko sala bino ba surprise ya bana poto parce que biso no tokangi bisaka tolingi tokita mboka pona ke tokoka kosala pona ko développer ba mboka na biso ya Afrique. Alors bozala toujours na attente, bozala patient, alors bendele koyate, bozala très fort, courage toujours. Alors on est en route. Merci. Allez. I love you. See you later. Bye. Santo monene ya pandi na na lola. Chila monene. Chila sosene peselo.